Ok, bonjour, bonsoir. Moteming na balane so baolanda biso na Afroc TV, babi site na bino yelengi. Ya site masula sika. Donc si tu es PC lengi, si tu es en et puis ça émission bien ba conseil bien émission de site beau s'abonner massivement à site nabino quand est au Labrador les a décalage à ba heure différence à ba heure donc yo moni que bonjour bonsoir on a topé saka par rapport à papa mais les autres on a quand la Zamba play c'est le roi de la forêt à répéter donc ils a parlé le roi de la forêt na belle le fona kanga café ou malega kimi biso mingi mais moi ça permet même ngali ngata ngo pesa ba ozolanga héros a pesa déjà image pour na ngara voir na etonga yimba sala nga bien. Bonjour café. Oui, bonjour immeuble. Moi c'est Kitoko mon laimbinga. OK, dans la zap permettre ba sentir que immeuble. Ouais. Café ngai au sel o yembela ngata moi 1 minute ça la nga moi bien ba ingalalele maye ingalalele maye ingalalele maye inchala nange grevi futila inchala nange utotikanga na pasya bolingo pusana yo yeba ndenge nga na koma yango na kolela na ya ntone ayokanga tamawa te souffrance ya bolingo eswaka na motema souffrance ya bashoka bolingo eswaka na motema 90 metre souffrance ya bolingo na motema na kobelela anga pesanga to tendresse ya bolingo na yoka bien kabo muluba. Ah ouais. Depuis que bafana biso ba sepeli mi babi que le autre café room et l'autre baso nga tourner bilan en 2018. Bilan en 2018 en tout cas 2018 bilan pendant l'équipe positif pour moni tulaki na 7 jours de la semaine. Oui. 7 jours de la semaine betimbo comme yembi po netinzembo to yemba lwa père na lifantona de fit yanga na père imene hein betimbo ndati po to yemba nganga na père. Donc nakutumsana ngande yango ngalingi pena tongo lo imene zenga luketulu salamambu dobilo katunga mna chango donc to yembi pena na père pena na mon bina mokile kange sepeli donc na babunze mobela mbana mundande mina kupenda sana mundana na penda kazi ya zalaka na mbongo donc banze mwana tout on a bilan en 2018 tu as vu bilan ce qu'on est droit to boaka ki 7 jours de la semaine pour nous ça le bilan musicalement oui pour ngana artiste oui donc faut na yana on côté on a pour comprendre que makambo to sali net na 2018 ça va pour 7 jours de la semaine kitoko donc côté biso ce 2019 pour Kalaming était on a sortie officielle il y a 7 jours de la semaine donc to bêta on deux fois pour le roi de la forêt et à ça la aventure parce que à la formateur des leaders pour la leader des leaders donc il y a un ce qu'on bêta sortie officielle il y a 7 jours de la semaine on a 2 jours donc va Kalaming tu sais quoi OK na ebike boss na ngai tutu kadiata tutu kadiata mobala mwindu donc tutu kadiata na ebike siko aux États-Unis aux déjà ko c'est la coordinatrice na bino babi immeuble intelligent tant ba benga nga pa café bi na immeuble ya katika immeuble donc et ça d'être tika dima de bon déjà na ebike ko na sima caméra mais ancien musicien ya maison mère netka ozonga moi sima ancien musicien maison mère to na musicien maison aux musiciens maison mère ancien mais net mais c'est ça musicien aux musiciens maison mère ancien mais net ka ozonga moi sima bano bobi ma mikolo ba ya liboso ba leka kaka eza diani na habité au moni na mukili neti ngana na éducation na na koli nango maman na ngata ngabota ngai maman na biso na éducation mo apesa batu apesa neti apesa nga ngasuna sa makamna na lobaka je ne suis pas pressé. En plus, pressé pe na mukili. Ah non, on a rien. Au moins de tout ça la makambo tout. Là avant bota mano zana immeuble moi si kitoko mula imbinga. Nzambe déjà ça lobaka ngo ke maman bino obo abota yo okoma osala be mission bando sala ba vie na donc nzambe déjà ça loba. Donc ya moni ngati na sambria na ngate na vie. Ponga na yeba pona ya test na maison mère. Et ça coûtait bah tiens nga chocho nga moti na longo na palais na ça test na mona on zaka ba manzambe après nga pe na maison mère te pona ki poto na mona ga ingelele mai bo le roi de la forêt amemi nga Zénith vocal moko ya Zénith ba to beti e opesa nga sous salon d'honneur
On a un salon d'honneur on a le Zénith donc nazana pressé pour batumiso mona babimi na pe ciment mais asel pe makamkoleka batu babima liboso donc faut kozala toujours na foi faut kozala toujours ne likiake makamno eza danger pour biso to ba race de vainqueurs et on mona nazana très à l'aise oui parce que na la cire nanga oui Grévi faut-il aller bon matita zola mboa. Donc merci la Café Room, merci beaucoup. Merci vraiment mais Café Room. Oui maman. Maison mère à Kalana, maison mère à Lelo, on a différence les akati. Bon, différence bino bon ça différence mingi. Nani ma bête et ça ba fan. Pour ngana au travail neti ngana opesa o esenga na pesa pour neti na nzima muso a Jean-Marc Kabundo na yembi Jean-Marc na pesa yonde bolingo yoza mobali yonga na linga na bolingo to bebana te senga ka confiance ezalaka sentiment na ngai esengaka no elengia mae ngana lembi Pablo Kitambala Alezola Natasha Botanga Grévi Futila Liebo Kabo Muluba donc ngai na pesa parce que ba fan de ba koluba café talo to mona boye pour le roi na forêt pas pesa we singa fa pesa ba fan to ti ba onde ba juger parce que biso to sala musala. Donc en tout cas café où net na par nanga je travaille je me poumonne pour il y a pas de différence il y a Kalana et Lelo ngatim na loba ba fan na tiki ba onde yo to fait na normal nga normal ou normalité parce que moi je suis en train de travailler je mets mes trucs les hommes de travailler to chebilo wana bat basomba net emsu na te kaka parce que ba client de ba ga somba so somba bi pardon et lo no na mona bango lesko bat balo moni ah ouais. Ok, merci beaucoup. Le Café Room, relation nous on a tous les musiciens kala au kutaka na maison mère na ba ba yake pa na ba ba kenda relation nous on a ba. En tout cas sur l'andi Café Room banda maison mère bandi en plus ya Mbappé ba chanteur au basalaka avant biso na ba opé ba oya so tuni bon ba biso que Café Room azane na problème na mututé parce que ndena la bona landa ndena ya na landa nga via mututé. Oh, tu as son biboy. Oh, non. Donc, Nzamba loba, contente-toi de ce que tu as. Amen. Donc, moi, je suis au Ganazanango. Na mona de Nzamba, na pesingana, na olu kapeka na wando bak saka malembe. Donc, au de Nazanango, na sepelanango. Donc, y a un monde Ganazana pe ba problème na batute. Au café go ranking. Bon terme. Ngana batute tout dans la gazo solaka. Fabrique nga toujours ba voisin. Ta pembe depuis master nga de tous les temps. Fabrice Mutunanga miel normal qui Olivier Kitoko, Batutu. Batutu. Donc Café Room a confirmé ça donne garçon sans polémique, ba ba lukaka polémique na Café Room, azarane polémique, ça la ba polémique wana te donc hier sura na ba relation na nyonso ya ba master ne ba longa na ba baza na kati. Mais le autre na Café Room tonga to yebaka que Café Room ton plat préféré. Ah, plat préféré ngai. Bon ngai na botama muyombe mango. Donc de na boy c'est oza muluba pour ceux qui mongo na muluba ceux qui mongo na muyombe ceux qui muluba na mongo babota muyombe parce que yo na obité yoza mongo muyombe donc garçon mi de poto na poto ebi makambo na zoloba i get leko $7 mokonzi c'est da balunda ngai plat préféré na ngai to bandina na pona madesu na loso likayabu likolo tant longwana nazali na lingasu makayabu wa pembe wana ambassade wana do bakalinyon kitoko allez légumes vertes allez nam badi c'est bon mais OK on a peine trop pété on mona nga santé Michael Jackson ni ba o café vimba Michael Jackson azanga na mbongo ebele o moni na chaînette té Oromo na yete ka vimba ya munene nga biloko na kokana ngate donc ali ana ngapena trop te Santa Michael Jackson. Oui, le Café Room. Ndoko yoka ba finga ka wera et ça la condene. Bon neti pona ngai na mona au finga so fingi les rois de la forêt. Neti pona que mwana. Omoni on répond les imbéciles par le silence. Oui. Moni au moins on a les rois de la forêt a poussé na côté génial les rois de la forêt donc les rois de la forêt abimisi so otali na ba leader o bana mboka na biso
RDC leader wa bimisi bana kolega le roi de la forêt zati oui omoni siko ebisanga bana o le roi de la forêt bimisi wana po on peut bala ba leader pour vous voir son leader de leader formateur de leader haute tension omoni côté ya ça ah pena likolo makasi siko na niveau le roi de la forêt bimisa ba leader wana na sima ba leader wana combien de familles liaka wana ebisanga po ba leader wana ba na orchestre na bango na ba musicien na bango ba musicien na ba liaka pe na sima ya ba famille na bango liaka na sima ya ba musicien wana siko yebisanga combien de banda ko liaka na sima ya bato le roi de forêt bimisa comprendre le côté na okeno siko au moins mutu mo finga le roi de forêt so na talika mieux faut que tu na se terre pour épée ça va réponse bien pour na mona ngo za et là on a tinate en plus le roi de la forêt est mon peso talier ah mutu mo akipane te o finga ya talika boy au moins te mo so batuni ba la page donc na mona tsukutu ba la no ka page on ba ah ok café room lelo ko pesa conseil na banyo so ba finga wa ranson conseil no ko pesa bango te ke moi na pe le ko la bango ba o finga wa yo papa conseil no ko pesa bango. Bon, on m'a dit batu baye batro. Moni batu. Andinga mabete maman immeuble intelligente batu baye batro. Toi le conseil to pe ça bon conseil ni pour bon baye batro. Pour les choses finga de les rois de la forêt. Tara les rois de la forêt combien de batu bimisa na minute ozo bimisa ka afula ka batu. Mais ce que yo so ko mo finga do c'est que yo oyebi trop. Donc le gars batu baye maman na biso pe na bombelo te batu balinga soupe na ba conseil tia mutu so conseiller mso zo boa gazo mona mzo neti yebsa neti nga café room simple mission le roi de la forêt boye na yemba na likolo na yemba na kitoko boye bon na conseiller ba oni na conseiller ba oni na nga le conseiller ba ngote mais baye ba le roi de la forêt akipane ba ngote akipana ora totali ba ngote tokolanda ba ngote ah là te so ka penze mongwa totali ba ngote tokolanda bangote dans les rois de la forêt qui parle binote po à un niveau na binote en plus ça robeta pe maso na binote lelo ka faire moza na chant na 4 albums mozo bima ah oui titre donc on dit mon eza Paul Bindu Musambali mais d'ici quelques peu de temps on calé bino titre on boulé na lukelo on komboka ndeza na 4 et ça les neni pour voir en solo vandi pendant combien des années wera zo kaka sutu kaka boy pa et puis on m'a bité ka faire mieux faut pas ça faut ta chanson si une récompense ou mais la wenge on a pesi chance wana encore les sous les rois de la forêt après ça absolument ba chance banzimbo chance banzimbo mais on met so utile banda so ye au moins va pesi atama vocal moi mon aga oh marambo pesi mais comment on a bande de toucher ça dit ya nini tinga na va na bande de toucher mais ça fait combien il y a beaucoup de temps aux obio bima vanda qui trop yemba na nga kaka yemba na kaka yemba ka do so ke susu so zongi ba simo mona kaka ke café ou ma yemba na ye le café ou chance on a ba pesa café ou ya chanson ce que le roi de la forêt et ça l'un des nipo 7 jours de la semaine ça album ya ye mon père oui bon bandi mo musu to yemba na tellement to se figura te na ba image em subo kansa non mon anate à part ça na bande pe ko sala sous émission médiatique te ya biso ya kini na zaina nga pe mo ba internet na dozen no bene émission ya kini mais les rois de la forêt senga mona zongi la sco émission na zongi na ba émission ba tutu ba sepeli ba mteza na normal sikoyo album à 7 jours de la semaine na album ya père yemoko sikoyo tant album na salami sikoyo alinga ga baksa mo bonus mo na kati bonus wana sikoyo autant atali boabi café ku mazawa asa pension atali pe Nicodème mazawana ala chanteur na biso yanga pesa biso ba chance ba nzembo wana toyemba na okiponde ba nzembo so baksami wana mais tout nyoso le roi de la forêt mon camp ta décidaba sikoyo pesa nga chance na nzembo na mbeli Paul Bindu wana donc Paul Bindu Musamba na biso za dégâts mais quand on commence na zamba wa na biso na ngamona et comme il faut to kata nebe ke ba fan internet bazo linga po ba nga ba yeba yo ba nga ba découvrir moi extrait kaka nzembo voilà moi extrait
napesaki yo confiance propriétaire motema mena mwangonga chéri obwakisinga boye inosa mowe yo tindi ye na buluo yo pesinga mokongo chéri otienga na contre mi pardon chéri tianga nanu pardon bébé tianga nanu aleze o pole bindu musambali Shekina bindu fisa papa motema nanga eziba shoke liwa ekomi pene esi bachenga na serke kobiare memanga na kunda o nazolela roje mukonkole taba bapesi ye mosuni balingi kaka pola lanzala sheria piminga bilengyo mama wo Asuika wana po mo exprès kaka. Baby ke vocal c'est pas kalenga la Londres na pesa mbote be kolele te parce que na ka mona na ka la sama kolona zakaka. Hein comprendre ka na za. Na ko zala pe ka ya yo do ko changer la ngate malgré mais na za. Immeuble za. Immeuble za ya yo. Ka faire balomi ke immeuble za. Pas kalenga. Donc immeuble za. OK et bi makan chanson. Bon les rois de la forêt m'takata à makambo biso to sala ka boulot yem tunde aloba a solo vide to boaka donc biso to la ka simple travailleur to travailler mais to comme déjà musica donc bon c'est là OK lelo boss lelo président la yo a postulé quasi et ça la binonde nini bon comment il camion so sala on aime so que pesi bien te ça la un peu bien te parce que dans la mona les rois de la forêt mais moni faut toujours supporter pour ça makambo yaki moi na vinde toza tokutana na makambo peut fortifier biso donc l'homme se mesure devant l'obstacle donc so kutana makambo même so kutana problème mo ya tellement zaka mobile pour les rois de la forêt na bi déjà ça homme fort aza pena ba nerf mo solide na bi ke a comprendre ka eza makambo yaki donc continuer un peu boulot na e makambo susu pe sengi temps susu a postuler na e donc mboga za na temps pesa na mulai en plus azana nous donc azana nous donc makambo silité quoi OK na ebi ke tozo chuter déjà héros ça nga si tozo chuter déjà na profiter un peu sa mbote na nga na zino lukuma boko banka samata il faut de la patrona na profiter un peu sa mbote na nga na des nzenza mama sociale pourquoi pas toi titika di malom musculé donc je te salue na ebi ke tozo chuter déjà café room dans un poste social tous les vocaux ça na wenge pour te clôturer na biso kaka ba salam na Adolphe Tony Lewa na ebi goza na kata kini po yoza mishiki Enfin, on a célébré Vambano Likala Moto, on a bossé Niote, Pablo Kitambala, Maître Kondo 13 étoiles. On est toujours ensemble. Ouais. Bah, vocal, on a ça là. Oh non, c'est ça là. Ah, mon Dieu. Ingalalala maye, ingalalala maye, maye, ingalalala maye, chala nange. Ngelele maye, ngelele maye, inchalala nange, utoti kangana pasya bolingo. Pusana yo ye bandenge ngana kuma wana zungso kota zenit ya yango na kolela na ya ntone yo kangata mawate souffrance bolingo eswaka na motema souffrance ba shoka bolingo eswaka na motema golfe kizola souffrance ya bolingo na motema na kobelela anga pesanga to tendresse ya bolingo na yo bien. Tu es sous. Ivi Matondo, ya Diego Music, Jano Petrole, Pajoma Tubae, to salakino bolingo Yolandina yambongo, to salakino bolingo Yolandina yo. Yamoni mongo ya moye koko misuso zongela ngaye if bajikae yo sali bozo bato komona na lisusu te yo komina yo sanza ngai na komina nga moi tango yo kokota kashidi sasa akobimaka tango yo kobimaka mati sasa akomona kamama munuwe oh landu muzinga adie
toza susu toza na ba plein l'équipe belé pas possible. OK. Eh ba plein ali limbisa et alors bon let's on tout ça Jean-Marc na pesa yonde bolingo yoza mobali oyonga nalinga na bolingo tobeba na te sengaka confiance ezalaka sentiment na ngai esengaka na welengi ya mae nga nalembi Pablo Kitambala Alenzola Natasha Lotanga Grevi Futila Liebo Kabo Muluba Liebo Grevi Futila po na yabi geuza makasi oni manzaka salam no yangona maître Toroa maître plan mususu donc nga tongo aussi au pesa na ba dédicace mama Nzambe azanaka na biso mokili elingaki kaka nga nakoma bilela nga lelo waponte mone na nzembo ya Grevi Futila Liebo Grevi Futila Liebo sans frontières bafamille baninga mpe baconnaissance lelo base région na moto ya Grevi Futila na malili nzumba papa na Grevi Junior na manasi HLM Dindama papi mandrandel na we donc ba vocal les belé donc sona bandu kan ça no bana minute elle kambwata abaka mabanga na tikile mo 2 minutes aboka mabanga na kopesa ba mbote na Cédric Balunda c'est Dalofo donc tout ça toujours ensemble Ronaldinho donc baleke belé donc sona bando raisonner sona minute donc wall venanga Grevi Futila Liebo ne to coopéra qui fait na c'est le vamba no likala moto Adolphe Tony Lewa venanga mtakoka no azati wala ngamna lobi Café, merci beaucoup. Merci vraiment pour l'invitation. Merci. Les gens qui ont été rejoints, Mikolo pour Abi Mikola Boynem, grâce à Liebo, la vie Greffi, grâce à Kamamé, la semaine Mikola a changé comme des héros dans l'ombre. Babi moi Mkaza Maïe la Mikolo quoi. Tika Dimalo Miskile on a peut être Kabouani na Nenga Mukite pour travailler déjà c'est bon déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, nous sommes à la fin de notre émission. On a profité de tous les maîtres. On a coûté, on a dit que nous sommes à combo, on a évité, mais excusez-moi.